Musika na yo enfer pembeni na yo paradis. Nazana bezo mbongo note bolingo ya shuna lingi. Atoko betanga na ndimi juste donner ton amour. Nalingi yo pone nterete motema nanga te valide. Nazanara motema no yaka kozwanga bolingo na yo panangeza 100%. Magabilo baloba moi j'écoute pas tout ça. Donnez-moi ton cœur qui est très important. Maman si vivons na lingi yo. Baba frère oba sa musala bango bien. Ngako ignorer muté so sa musala bien. Baba jeune frère oba sa musala bango bien. Donc si muté sa musala bien faut betele maboko. Ngai donc na artiste. Merci beaucoup, cher internaute de Katolobara. Il est là, votre artiste. Aza vraiment na poussé soutien na bino. Maman Sylvie, à lobby, il est prêt. Et on sait la handicapé, une bantembo est bien. Air Love, aza jeune moro boy, azo promettre na musique nae. Or sa musique moro boy, où ils ont l'accès vraiment que aza jeune moro boy, un avenir vraiment radieux. Ah, Star Air Love. Air Love na ebe malamu apena star na katamba nzalimba. Apena star mo munene aembaka bien apena jeune talent. Bonjour, bonjour, chers internautes, salut à vous, mes fidèles. Ce qu'on appelle ça, bino vraiment mbote, belé, bino bae bolingara biso, bino bozalaka vraiment scotché na émission na bino, oyezaka na chaîne moko Sylvie Mode officiel TV, oyezaka bongo soutenir na papa abe Dieudonné Kisimbila. Donc balobi papa bana, papa mutema munene. Donc on est là toujours avec toi. Merci à toi. Tika vraiment la présenter Bino. Naza tellement na plaisir à ma casse ko présenter Bino émission na biso du jour. Naza bon na star, il y a za jeune talent. Alingi ya l'axabino vraiment talent naie et c'est vraiment à soutenir, c'est vraiment à être tout près na bino pour enseigner bino vraiment soutien. Il y a ebele tout beta na masolo vraiment naie boye baye et pourquoi et tout. To beta vraiment masolo na sima ngonga kala mingi te bo découvrir star. Bonjour. Ouais, bonjour maman, c'est moi ça pembe. Tala rabi moi c'est moi mbinga banini. Ndesima. Bonio. Ouais, kitoko nangola nzambe donc kitoko pena. C'est tout normal. Ça vraiment trop jeune comme ça au ligne musique, est-ce que c'est facile vraiment? Et ani bino ba jeune boya ba vitesse. Et ouais, ça facile mais donc tout bundara hein. Tout le camaro au bunda. Bien sûr toi ba jeune elo do ligne. Faut ça tout kaka donc au sala ngobani. Choati. Faut bunda ou meka. La vie appartient au courage et courage à toi. N'a pas vraiment beaucoup de courage. Star, mécano comme ça, busso, banda musique wapi. Et pourquoi toi choisir encore faire la musique? Ouais, on a bandi musique puis on a ba chorale, on a bandi musique, on a ba chorale. Tout ça on a groupe mobile, tout ça là des blacks. Tout ça là ba massa quoi. Tout ça ba massa, tout ça on a moins belé, tout ça on a groupe mobile des blacks. Ma part ça on a zappé na chorale donc ni moi air mobile qui moi ici comment boye chorale boyembi tout ça kaningi zala. Eh bovandi boyembi ba air mobile bongo donc ti malembe nde nzamba yosunga kena za suna chorale te na musama ka mnonga moko bani. Depuis que l'on voit chorale, tu as commis boye, au salut combien carrière musicale na tu as fait déjà combien d'années? Ouais, 5 ans passés déjà. 5 ans passés déjà na carrière na. Oui, qui à 5 ans c'est déjà trop. Na comme déjà na connaissance wana, na sala peanga, lokola baninga mususu pona ninte. Oui. Eza logique et c'est un bon. Il y a le roi mwana c'est un beau tami on beaucoup papa kolo kuna papa na maman et comment appelle na tama boy singa pekete yo moza ba charge na yo comprendre o luka pesi ko vanda po donc oza pena moi sina bana ya la bon ya peka ndé mona ndule so bande sika moza muki moni ko koli et singa pe yo mo faut que se débrouiller banini ezala bon
Vous êtes trop jeune. Est-ce que papa et maman est facile au bandosa la musique type au bundati tobeta calamité tobeta short internet calamité tobeta ma solaire single nae to boza non tema pio pour découvrir ya koyemba danger dans bon monde même extrait ya single nae et zaki facile papa et maman qu'autoriser au ça la musique ouais ça est facile tiens ça est facile donc bandesi ba mère na biso ba père na biso bazwa pena ba monde wana bazwa ngona ba façon mobo composer pena facilité ta ke loko yo do lingi papa mon a volonté maman mon a volonté donc si ba ko autoriser on na sala musique to pese une chance de ba pesa nga chance en sa musique. Merci beaucoup cher internet de Katolobaki to a vraiment pour nous beta vraiment ma solo et single nae o eza intitulé mo beta la biso ngo beaucoup comprendre ngo et pourquoi mais quand on ça biso star eza album marché single eza marché single eza combien de titres? 3 titres ya liboso eza na kolela ya mibale loboko ya misatu bolunga basoda. Mon réalisateur Yoka Bolingo Basoda wala ya makofi toni pasana yana chanson mona sala ki libanda single nembele ya bossa beda shuna pesi bambote kotaza panto bogos apena nzimo na sala ki wana na sipe boyo comme moi flash bani nyonso vraiment lelo eza mukolo nao donc lelo vraiment to lobaki ke to kanisa ki yo traka to longo musika to se retrouver ba place à bien boyer na bino ça nga plaisir banini taka o côté to passer ba weekend banini moi ba samedi moi boye c'est bien obimeli ngai on prend un manager au dig musique tout ça nga bien fort ouais c'est un bien. Merci beaucoup mais quand on tobeta non sur la single ils a 3 titres mais quand on décortiquer biso pourquoi Bolingo Soda bon Bolingo Basoda donc normalement côté que dans le boko to ke na bopo lo boko nde eza nzimo kala mingi ti da bozon et on est en flash kala mingi lo boko donc côté nzembo wana eza côté kuna ko simba te côté simba donc eke bongo ti to ko malo boko bon côté kuna ko simba te ya déjà quoi eza que to kola mwana bota makakola ka donc ezaka na denzila nzela moko boko sa pe ke eko sa pe ke mwana beba ya pe nzela moko sala ke mwana pe aza pe na logiquement bo comprendre era bota biso par parents na biso za bongo donc ingelo baké era mwana botami biso ba parents faut to ebandeni au cadre ko la sa mwana nzela moya bien vous comprenez faut la sa mwana ke côté oyo ya mabe ko simba te donc côté ya bien simba donc pour manzela mabe ko sala te ya bien sala donc on a sens wana donc côté kuna ko simba te côté o simba ya pas ba sens ça jusqu'au loboko donc to rendre ka hommage na loboko za grande partie en autres biso comprendre loboko sans loboko mo si micro te on prend ça le boko donc on a simba téléphone au sans le bon on a simba mbelete donc to rendre hommage na le boko pour la grande partie en autres mais apena bon Bolingo ya basoda ouais Bolingo basoda donc ya ba genre Bolingo mo brutal Bolingo ya ba kanda fort vraiment basoda donc basoda soda ba kanda ti Bolingo basoda ya ba genre moi je connais un soldat il est très doux. Ah, il est très doux, gloire coach, je te salue. C'est un soldat, mais c'est un soldat, on dit matin. Soldat vraiment ma pinga. Il est très doux, je te dis, parce que je le connais bien. Ouais, ça bon, respiration, bon, soldat, donc, nazwa kango, ton n'a pas par contre, nabiso. Mais c'est pas tous les soldats quand même. Ouais, donc ça bon, tous les domaines les arabons, et là au moins, bon, ils sortent basala en makasi, et le bété y a mouton sans dos salang. Ils ont tout ça, tout ça, ça là, on tient l'arabon. Respiration n'est un donc qui est pas papa kuti na biso mo boye na masina na pese kutu bambote kotazeme kombone na otanga te pese ambote kotazena donc kuna le jour mona kenda boye amona kana era na parler boye na vandi bana kuti moi ça na parler mais pas kuluto hati no motu na merde père akia te père na bino na kapona ete abimaka batongo kozunga butu wala tongo kozunga butu kotakenda wakenda musala mais musala na kapona te musala ndo kozunga ba 18h mseko maka fazunga 23h ba 22h musana ya mwana aya solo na bingalo na ozunga nda upeti na zela ka na tala ya ni pa uta moya na vanda na nataka na swipe auto ya bien badingi pinda banini ai penti na pala na koti ule patika ta mwasa lezi abosi otika mwasa lezi bambuyima na mwasa lo baboye bandeli bangomi balwana Bolingo Basoda ko beta banini bia ba arme kutu mpanzi mais donc maman mystique Bolingo Basoda
donc le moment compliqué n'est-ce qu'on a na teno bi attaque ndouleman attaque artiste pour ça de respirer na nyonso yemuna donc tu respirer na nyonso tout monde on a respirer déjà vous comprenez donc tu respirer sur tout le monde le roi artiste ina mona qui na van na bité bolinga basoda on peut la respiration ngute kuna donc to pisaka conseil donc na bato yo balinga mi ko nyokola basi na bango ya propreté ya bien té on peut faut respecter à moi si penda donc ils a bien bien. Merci beaucoup artiste na titre na yo lobi bolingo ba soldat et puis loboko nakolela. Vraiment merci beaucoup. Tika vraiment on a dédié émission Oyo ya Kitoko Boye à mon grand Yaya Chiki Tongo Idouba, je te salue mon Yaya, et tout se passe dans le calme, dans le silence. C'est avec Juscar Makobo depuis Canadien Tanga, je te salue jusqu'à artiste à solo, je te salue là où tu es. Mais quand on conseille absolument extrait alors il y a bolinga ba soldat surtout et le titre on a des obo manga makas. Bolinga ba soldat. Ye alela ba flatte. Ye alela ba bare. Ye abimaka na tongo musala na ye kozonga babutu. Ya koyana badringe soka senginga pe na kale. Yako banda ko bete akomisanga saki ya boxe nazo pese bolingo yazo beta basabo na olanda ndeti bale nazo kanga ngwezo kima sona yebaki na nga deja kala mena bwakisaka yepe monkala po bolingo eza pema oye komi bolingo ya basoda bolingo yekoti nango pendelo yenge ba famille bavandisi biso yezo simbate medangu to banda kisike yoka maloba sukale oye komi bolingo ya basoda bolingo yekoti nango pendelo yenge ba famille bavandisi biso yezo simbate medangu to banda kisike Yoka maloba sukale donc bombina nususu. Vraiment merci beaucoup. Merci vraiment makasi mingi vraiment boki bolinga ba soldat babi ya bolingo bandaki atika même ki soldat tiki mundu ki ebe ingénieur banana tia musika na ka azu tenya tinanga tendre so wapi. Vraiment merci beaucoup et un groupe d'accompagnement ou bien un orchestre. Orchestre tina misu notre vaisselle. Notre venant ngamo pour nous sur notre venant maintenant ba proche na bureau na mon bureau na ba manager donc na ba tu bien na kata bureau na sortie officielle c'est quand sortie officielle à toi na moi les août moi auto bandana déjà besoin de le beaucoup d'assis les télé bani besoin on doit d'abord promotion na partir internet c'est banda déjà dans moi auto bandana ndé besoin sur la télé mais vous êtes déjà un producteur na producteur zone notre venant ngamo bobo so producteur mais on a besoin na bango bato mitia malamu wana o basunga ba jeune tala donc toi pas na besoin na bango ba aider biso comprendre ba aider biso ba ko aider tanga te mais ba aider tala isala bien bana. Merci beaucoup. Mais quand on connaît ça balanti botala vraiment na chaîne ezaka moko Sylvie Monde officiel TV hein il y a maman la biso la grande dame je te salue là où tu es merci beaucoup. Mais quand on connaît ça biso style nini ya musique oyo zo sala on a ça musique urbaine yon style on a sala on s'appelle musique urbaine donc il y a style bien na kaswana style on a sala moi musique bien sûr c'est comme musique urbaine da comprendre vraiment comprendre musique urbaine style on a sala moi. Merci beaucoup. Tomoni pe bajan lokola yo babimi ebele to ko tanga kombo c'est comme Inansbi et puis Gezma Wete. Ndengo tala bango na banzembo na bango na nyoso na bango okolo bela bango nini pour ce moment. Baba frère o ba samusana bango bien. Ngako ignorer muté so samusana bien. Baba jeune frère o ba samusana bango bien donc sum to samusana bien faut betele maboko. Comprends donc on a pendant dans Italie ngati marambuke ignorer so pende mo na sepela na bomba. Moi loko lingo bima na sous forme loko Gezma Wete. Solo. Vous êtes ndenge moko. Te donc mki to ra toko kana mki za dede. Yo penda boyem si pona photocopie no boye ba te. To ra dede. Kakae mais yo sko oluki était mais déjà moni. Wa wana mtu moni to bo apete ba nini a start. A start ça bien ba nini. Ouais ça bien.
Sous son jour, comme ça la featuring, le quoi Gezma Wete, Inosbi, parce que pour ce temps, bah jeune talent au bazar le quoi na ronayo, bah ça la juste musique sous forme le quoi yo, ce sont bazar na numi balewana. Est-ce qu'un jour c'est là comme ça au souhaiter que ça na bango? Soit pesami tout ça là. Donc on a zappé na côté monté qui a ignoré sopende mo ba jeune talent on a ko dans terre ko biso ba sala musala bien. Soit 5 tout ça na bango tout ça pour anité. Tout ça là somme tout moi abimi qui tout ça na bango featuring tout ça là. Donc on boya atteint tout ça là. Nazimite que bon peut boya tout ça featuring. À part musique au sara sous nini. À part musique donc na ba faire bien na sala mais va faire tu misu balingati ba lo bona ba télé. Pour boya kanganga catch kuna na si. Oh bomba. Mais na miso doit na so musique. Ba faire na prouver donc moi mutay ba mwezati. Miso beta na so musique bani. Oui, aux a déjà star na génération na yo de Joe Bani, aux a déjà parcours na yo et pourquoi pas ici bah topé sur vraiment bah encouragement et belé, tu le mérites. Mais quand on connaît ça biso partager la musique na ondenge ni na milieu fandi parce que tu as remarqué et belé soka ye Bani a uta na kisenso na sekuna. Kota wenza ngando uti ba kotokuna. Mais era mona ka musique et simbi. Mon réalisateur Belon a combiné na bana moi na bandala comme a check kiti liboso a chebo ai biso to la bandala moni biso comme le bo bala limité oh bana nani et maintenant avec toi exact que le logo comme bossa ni base na yo lobi ke ah non ngala comme moi na bandala non moi na limité na comme moi na limité na comme moi na résidentiel obité na comme nga moi na ya commune présidentielle. Ouais, on a pina na 20 pina donc na commune Limba mais na quartier Mbanzalimba. Donc na quartier on a pina base. Puis c'est bon ba tout ya Mbanzalimba ya kianfu ba mbote ote bazali ote ba olandanga. Ba binde ni artiste na bango vivre na bango. On prend donc iso ki ke ozara mutu mwa makamo boya mabe mutu mwa boye ya ba sabotage donc ozala peka mutu bongo. So pour la mutu mwa boye ki mesa ko vana bato. Mesa na ko yamba bato. Ozala bato bien. Donc osala peka bongo. Ba bi ki artiste na bango za na bango bien. Baby que tu souffres na bango to lia na bango sika moko to vanda to lisa batan donc ba bien maintenant na moi le rôle baboy parce que ndenge lizolingo ero ko koma bongo malobe échanger na bi que mon réalisateur a regardé vraiment jalousement image oyo un jour to l'action to lo ba ke ah oui bi to betaro li solo mo boye o lo ba que tenga na ozala toujours na Mbanzale bano oui même le député ingénieur Belot ba na musique to ko tsanyo so parce que l'art même ba député ba comment bazaki na bango ba voter na kisenso ba voter na Mbanzangu soki wapi ingénieur Belot kaka zui kaka comme na nini maman a changé maman commune pardon Abino na boy na o lo ba oh ça va merci beaucoup baby artiste na bango mwana lobby mwana lobby bala Mbanzalimba baby na air lo va na bango bien baby artiste na bango donc baby qui ata so azui ozakanda za na bango baby. Merci beaucoup. Yo moko zaka compositeur ou bien parce que ya me sous pour composer c'est pas une messe à faire à lo eh masana composer lo moi bien oyibi masana tema masana zana vraiment na chance peut-être mutu mota ko tche ya puis ya tche moi le boko pour koma yo zuangu rebima. Allez, masana comment revendiquer ba droit nae bo mo finai. Bon, nga mona komanzi munanga ya. Nga mo pana compositeur na komanzi munanga donc nzamba. Comme la ronde nini ofandi bo bando composer. Bon, donc ndina otwe biso artiste ya mutu mo boye. Donc à penser donc azwaka idée ne loko omona. Comprendre, idée ne loko omona. Ngai donc na artiste. Comprendre batu musuba na don mo boye komanzi comprendre moi ils ont dans au dans zamba chaka sina bango ils ont dans eloko mo wana de eloko mo boyo ndo mona ke nyoso pa na nyoso na kata domaine wana ni za facile comprendre le rwanda dans musique donc yango nyoso wana c'est nga facile na composer na nga nzimu na nga bien donc na normal. Ouais, merci beaucoup cher internaute nebi que vous allez tellement scotché na de bolingara vraiment au pandisa on a bino la Martinez la fierté de la presse congolaise. Merci beaucoup et bon mécano comme on a extrait qui ya album nayo qui est intitulé bon quel titre ça loboko bolingo basoda na kolela mais tout ça pense moi boya beda chou pas trop beau c'est ça déjà vraiment na sima image mon mécano côté la image c'est parti
Air Love oui nayebi aza star ya munene nayebi kitoko mama. Est-ce que ba témoignage ni nyoko pesa parce que aza mwana Mbanzalemba témoignage ni nyoko pesa e fandeli nae e beteli musique nae pour bino boyebi mingi koleka biso tozo mona msusu na écran ndenga zo beta musique nae mais quand on kopesa ba témoignage. Bon, Air Love aza jeune moko boye azo promettre na musique nae. Alors ça musique moko boye o ezolakisa vraiment que aza jeune moko boye un avenir vraiment radieux. Avenir eza vraiment radieux pour nae. Donc yango wana biso tozala trop nae tolinga opesa ba conseil trop vu que aza pe jeune moko boye aza a discipliné a mayele azo na vision a viser loin na musique nae. Je crois que Erosimba non ebisa salaka mutu moko boye discipliné ka ninga donc ali aza nango a continuer na bongo et réaliste quoi ça peut réaliste à se focaliser na oyo sala musala sala mais aluka mélanger te melo wana et ko ça vraiment na carrière musicale na mais quand on kopesa biso témoignage ya star na bino o bolingaka mingi o Mbanzalemba mobimba balobi vraiment ba tombola bendele pour na Star Love mais quand on kopesa vraiment ba témoignage pour star. Ah, Star Air Love na ebe malamu apena star na kata Mbanzalemba apena star mo munene ayembaka bien apena jeune talent tozala ne pas tout le temps na apema mbwana na conseiller na ye pona ko conseiller malgré tout coïncidence salami to kutena nzela na sepeli pona lobele mwandam. Merci beaucoup. Conseil ni nyoko pesa ye ndenga koti monde ya musique boye conseil ni suso ko pesa ye pona avenir na ye. Te conseil zakaka ayeba kotambola na musala o ya poni ayeba ndinga kotambusa ngo pe akomisa ngo ti suka po to mone bele pe babanda boye basuka na nzela mais yende sko akomisa ngo ti na destination ndinga zokana. Il est là, l'artiste a besoin de l'appui, a besoin de soutien, de votre soutien. Bino Boza partout dans le monde, il est là vraiment et ça vraiment Malamu Mingi. Je sais que Nasuka on peut ça va contact nae, on peut ça nyonso Italie pour la vraiment bon donc soyez mon compte direct. Naboya loba oh non la fierté de la presse congolaise Martinez ozo finanga non, biso to finangate, on est là surtout za ko fina vraiment tenga tout le monde. Sikate to ya awa pour vraiment to betela o masolo. Mais quand on ko ebisa biso Obeta déjà concert organise déjà ba concert. Ouais, ba concert déjà to beta na biso. To beta na biso ba concert ya ka to beta mais n'a pas le belo moi puis décembre. Dans les 25 décembre on a bagné na concert donc concert moi puis na boye donc il y a pena concert munene. Donc c'est ça biso moi puis ba tout le monde ba soutenir biso na concert na donc et ça biso bien fort. On a invité pe na si pose là on a bani na concert donc tu as besoin de soutien batou. On a besoin de soutien batou maman on a pour aider batou bon aider biso pour na organisation na ya concert donc ça biso bien fort ça biso bien fort. Vraiment merci beaucoup ma Sylvie Monde officiel za edaka eza pona bandicapé edaka pe pona bango Monde officiel oui. Est-ce qu'un jour pe bonjour maman appelé vraiment merci oui. Bonjour maman Sylvie Monde officiel. Est-ce qu'un jour au Mekaskoye mais là handicapé un jour parce que banamoni le quoi baza vraiment délaissé talara au kanisi abedachu au kanisi bangote donc un jour pe oko sepela sala moi lo mo pona ba elo moi kitoko donc babande ko na biso comprendre na biso faut 5 aider bon faut aider ka bango donc bando na biso donc so 5 qui to yembila bon pourquoi pas to yembila bango pende donc ya idée moi bien ya idée moi bien bazana ba chaîne YouTube bako benga yo pe osela bango pe nzembo o ezala sous forme ya moi eloko mo libosa fond ni banda ouais nga na artiste na zana pour na aider batu comprendre pour na aider batu so esengi ke to yemba batu tout bana ba chaîne bango YouTube bana pour ça promotion na bango ba yembela mo banzimbu donc artiste na zapina na zana penda banini bo contacter ngabeto contacter manager na donc ezapina G4. Merci beaucoup, cher internaute. Tout comme vraiment la Moisuka, il y a une mission d'abisso, il y a mon collègue le Lona, qui vraiment pour s'abonner massivement. Chaîne Ezaka Moko, Sylvie Mode TV.
Merci beaucoup, cher internaute de Katolobara. Il est là, votre artiste. Aza vraiment na poussé soutien na bino. Maman Sylvie, à lobby, il est prêt. Et on sait là, handicapé, il y a bien, il clip bien, il y a propre. Il est là, l'artiste. Et bino pe. Bah lobby que Frédéric manga côté là, babo ara li banga depuis France, elle est là, ma banga makasi. Bah lobby pe kalaming TR. Tu peux faire aussi pour Frédéric Maké la manga côté là. Voilà sola kitoko. Frédéric Maké la manga nini manga côté là, babi boss. Donc boss coup de chapeau. Donc coup de chapeau. Bon week-end boss. Frédéric Maké la manga côté là. Logique, merci beaucoup. Au copé sa programme, non, copé sa programme, il y a groupe, structure. On a CG ne sont au belango. On a CG donc CG moi général c'est les CL. Wabi CG moi intello. Donc il y a un rapport c'est lango bani. Merci beaucoup. Avant tout le monde à CG, des Katolo Barané, si bino vraiment, vous s'abonner massivement na Sylvie Monde officiel TV Borozala jamais déci avec votre Molobé, votre Mopandisango, la fierté de la presse congolaise à Martini. Papa, vous êtes là? Merci. Bonjour. Bonjour maman. Boni santé. Santé, ça vraiment madame Minangolo Nzambe. Oui, ça vraiment bureau et artiste. Mais quand on peut s'habiller sur programme, on a groupe, on a structure, on a binoma. Bon, programme et artiste, on est à Ucholoba. Étant que jeune talent, c'est aux ans pour nous soutenir. C'est aux ans pour nous soutenir. Dans la structure, on est à Ucholoba. Tous les secrétaire ou on a Zalili, na simananga tona bandeko mususu, ndeti bandeko Echako, tona bandeko Hervé. On a bandeko ba Godel, donc tout ça vraiment équipe est belle pour te soutenir artiste. Mais kaka peut balingi ba soutenir artiste ba ozwa na numéro nini. Voilà ba vraiment balingi ba soutenir artiste na biso numéro na biso ezamoko plus 243 81 281 96 10 na bandeli plus 283 081 281 96 10. Merci beaucoup notre bureau vraiment tokomi na suka vraiment ya émission na biso et tika vraiment na pesa balandi minene ya émission na biso so natali vraiment boy mupanzi na mona Frédéric Maké la manga côté la babo ara libanga c'est depuis France je te salue là où tu es tika vraiment na pesa bambote ebele na Miss Chantal Mobiaï depuis France à Mimi Mbala la patrona depuis France à Keke Bwana. Je te salue là où tu es. De gros bisous à toi. Et tika vraiment sous on appelle ça vraiment bambote belé na yaya nanga vraiment depuis quelque part balobi jimayangi sika balobi collier ya ingénieur Bedon alobi hein. Donc teni donc calamité colis vraiment zoya jimayangi tozela vraiment colis merci beaucoup obaki okomalelo non zela vraiment no ya mama boko pour jimayangi sika la bière de chef de l'état quoi hein donc il est vraiment là tsaka ye moko fati beton a comme ce qu'on là tsa Martini ngando pardon aga mutu malamu pardon tika vraiment na pesa bambote ebele yaya to kabola na yo pesa pe contact na yo na bala o ba olanda yo lo bape pour na production. Ok, c'est cher Zali. Oui. Na o etali pe sous ba réseaux sociaux ndenge zala toujours on a biso azawa na Facebook so komika R oche tiré love lovar botuli R lovar botuli so koti na YouTube okutaye okuti na Febe okutaye na Instagram donc azawa vraiment partout ba réseaux sociaux toyebi ndeko no so komela biso vraiment et ça biso bien plutôt aider pe ba jeune talent oyo au bunda pour ça la fierté à la musique na biso congolaise. Donc maman merci vraiment. Merci beaucoup artiste to kabwana opambate to kabwana na loyembo oyo ko kabola biso vraiment na yo nebi ke vient nga chiki tongo iduba leli émission makasi je te salue et jusqu'à Makobo depuis à Canada et avec Frédéric Maké la manga côté la bobo akara libanga depuis France je te salue vraiment tellement bien et voilà vraiment na bossa na bango te ma maman chérie maman Mujinga Emerance à mon papa à ma grande famille Ngandou je vous salue et je vous aime très bien bye bye to kabwana alanga na biso na loyembo. On a pesi président Jean-René Tatoudor ababi moi mukemo boyema ya mbongo pesi wa mbote otozali manega just comportement charge maman Bernadette na pesi S4 sayo mo peine na pesi manager na Rodrigue Muzitu babon weekend donc isenga pena bien présence na bani desenga bien na pesi ba boss tout wa mbote boss abeda chou donc
boss Keke Océan, donc boss Jojo Ida $100 c'est quoi? Na pesi ba boss Eric Mandala. Ba boss Eric Mandala pena jeune tala yo banini so chimo liboko et ça moi bien quoi. Na pesi pena tout ou ba soutenir ngambote donc vous avez toujours branché na pour kalaté mambo bien zoya. Ba kalaté mambo bien zoya banini. Vraiment, merci beaucoup. Sokomoni Biso, vraiment un espace qui Tokobo se retrouver. Ezaki Bongo grâce à le grand maître nangère Guili Poa. Donc depuis Campus, je te salue. Le grand nangeur, je te salue vraiment. Merci beaucoup. Nakei Nayo Ezaki vraiment très chaleureux. Merci beaucoup. Ngana sala nzimba bida ya bossa bida shume na rosengolomo na sala mwanda mndam. Sali mwanzi mwa bundam. Oh non ça c'est nzi mwa boya kalati. Nzi mwa kalati. Shera yebi oyo nga nazali yazana pasanso na nazala na ngwe pa fali. Soka yoki nga na leli yazala kawana pona kopesa nga itoli. Oya nga ibebe ya boya mibala mbongo linganga nde nazali. Soki chombo nangeleli moto ya mbateza sheri nanga muto bengi. Nazana nga benzoto mike ata siliki alobi yake akozonga kaka po alingaka ngai jelema la folie azalaki moki obande koneglige bokoma kolande po akoli soka pesi mbote bozwaka te soka pesi tabimi empoli mibali balandaki ebele ya bolingo ya intere alingaka nga po ayebi bandenge nakumbelaka ye.